biscuit na canal ya Mimi Selunga TV. Toleka. Hello la famille ya Mimi Selunga. Toye lisusu na Priscilla. Mwana na ngai toye kolakisa bino recette moko ya mbangu ba mama bosalela ngo vraiment bana na ndaku bakosepela makasi na recette na biso bomoni asimbi wana ezali farine na biso meze bomoni donc kozala près ba eza demi kilo ya biso eza demi kilo tozoyungula yango bomoni azotia sukali na biso tufe kotana sote weza mungwa ta ya mungwa kabo après mixte oui bomoni totie sukali na biso totie na farine na biso siko oyo eza lemon na ngai râpé yango après osangisi sous lemon na yo très bien na farine tango osangisi yango oyo eza buta manteka na biso beurre manteka kamati otia yango nyonso boye donc yo moko kaka mama foye bameze fonga kote bameze ya naza vraiment mobulu bagrame banini donc esalanga motu pasi donc bomoni totiaki mungwa eza facile moko makasi eza pena facile donc totiaki mungwa na biso totie farine na biso totie oyo nini oyo nini mantega na biso buta na biso to yango totie sikoyo tobanda kosala ka nini ofi toza siko liki moko toza liki moko totie liki moko kaka siko bomoni famille nde nazosala ngo boye après nakofina yango sikoyo mpo na lutu boye kosimba te tellement na lutu ekosimba te fo nafina yango sikoyo na maboko na nga donc mama sokola maboko na obieka nde tolobaka biso bamama na cuisine maboko na nga eza propre se nasokolaki yango nalingi sikoyo na banda kofina yango vraiment mpo esangana très kitoko comme ça bomona ndenge tokosala babiskuit na biso mpo oyo eza biskuit donc ntango osaleli yango bana na bafeti boye ezalaka kitoko makasi oui famille yango oyo omoni donc pati na biso yango oyo biloko ka tosangisaki na obandela farine na biso ekotaka nango levure te farine na biso pati na biso yango ekoti levure te donc ekoti ka farine sukali mwandambo mungwa na manteka sikoyo tozozwa yango tozoya nango awa na biso eza propre tozosala yango boye mpo ezwa forme pene esangana kitoko esangana nyonso vraiment nyonso fo esangana pena bien esali pena nini mo pena pati mo pena ya bien pena oui la famille bomoni yango oyo vraiment yango pati na biso bomoni bino mo ndenge ekomi sikoyo tokoprécise libaya na biso rolu na biso naike na lingala soki rola soki rolo seni donc role yango oyo tobanda kosala yango boye
Après toza na forme na biso yango yo bomoni la famille to former sikoyo ba biscuit na biso tozo former ba biscuit na biso donc bomoni naza na deux formes na nga yango yo o mususu eza modèle mususu tozo former ba biscuit na biso kaka procédé etikali ya former ba biscuit après bokoyoka bokomona su bokolandela ndenge tokosala yango. Donc merci beaucoup la famille bomoni nde to former de ba biscuit na biso vraiment to former yango sikoyo toke kotango na four soki ebeli tokolakisa bino ndenge ekobima. Merci beaucoup ba mama bomoni les amis à canal Mimi Selunga bomoni oh pena donc yango ba biscuit na nga na sali to sali na mwana ba biscuit na biso yango yo bomoni ba biscuit na biso dans soko sali yango bana bakosepela makasi les amis bomeka bosala yango eza nango facile à garer bana bakosepela makasi botala yango ndenge eza na kati bomoni yango donc ebela kitoko eza vraiment très kitoko makasi bomeka bokopesa nga raison. Merci beaucoup bobosana te bosabone bokomante video pe bolike nzambe alola pambola bino. Merci beaucoup.